Bonjour, bonsoir, na peuple congolais. Wabino Molobeli Mboka, sentinelle ya RDC. Président ya parti politique la sentinelle. Président ya parti politique ya sentinelle. Moudegmo a komeli ngozo seka ni na oseka. Nazo seka. Ngobila Lolendo esili Ngobila asuki. Na epsa ki bino dernièrement maloba ya Ngobila, Bible lobi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera les fruits. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Ngobila tanga balalo maloboyo, aiba kiteki maloba ne ko kangaye, pe ko ekolata nzoto, elati nzoto. Ngobila, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi amuninga na ote. Ata otanga na président yup totanga na ete. Ata okola na yup okola na ete. Pour vala na limete, to vala na gombete. Outamboka. Donc, président ata bubanaba ozalaki camarade na yende, bozali na poto, bozali na limete, bozali na gombe. Akomi président, asa moninga na ote. Mais lelo o exagéré. Mwana mboka, kinwa lokola nga, Jekokwa Mulumba, ye wana na hôtel de ville, ba agent na ba cadre, ba sepeli po ba bayaki yo. Total dans le bisomoko. Mwana mboka Jekokwa Mulumba. Mon hôtel de ville, lelo. Après-midi. Ba agent na ba cadre ba sepeli. Papa ye, nous allons essayer. Jekokwa Mulumba, Mwanakin Lokola Ngai, président Mwanakin, gouverneur AI Mwanakin, Ntokotika pouvoir etikali na biso bakino. Bakino etozo banira bakimbuta te ba botami na kin ne ayoloside. Bakino tozu pouvoir tokotika mote. Alors, ezo sala participer mawa Ngobila olobaki ya solo. Na pouvoir, c'est le peuple d'abord. Ce que ça les rêves au côté boloko, malobango bilayango. Il y a Fatih Béton, intouchable à Zalissou. Intouchable à terre. Alors, vous avez une république, na Congo à l'Eloyo. Il y a Fatih Béton, et le peuple d'abord, intouchable à Zalissou. Même Ngao, n'est-ce pas, il ne faut pas, na Tamboul. N'a-ce pas Moutao? Soit que Moutao qu'il bela. Ngobila ake motako ake libela ake waka. Ngobila après prestation ya président le 20 yo PGR ya cour à cassation à Robengisa yo. Parce que tu n'es pas un homme politique. Ba parasite basé belé. Ngobila ba suspendre yo mais aucun hôtel de ville batandi au tapis rouge. Yo moni Jekokwa Mulumba ake hôtel de ville batandi tapis rouge non. Okomi osana langage moko vulgaire, langage de rue. Regarde ce que tu dis aux membres de ton parti. Président Lobby. Moi moninga noté. Alors bakati bamona encore. Donc au contesté maloba ya cour ba résultat ya cour constitutionnelle. Ya plutôt ya seni. Oza politicien te. Eza mawa. Mingi batelemela ki président tanga bandi na premier mandat na ye. Basuka wapi je vais pas citer les noms. Ezo ça la participer mawa. Et j'aimerais informer le peuple congolais. Na sala na demiap, il y a dit Bosso, général Sikatenda, directeur général. Nga na sala na service, il y a na département, il y a renseignement. Je ne suis pas un agent de renseignement, mais un officier à renseignement. Diplômé en criminologie. Na ndeko sango a uti koloba awa. Complot ezali contre le président. Batu balingi babima le 16, balingi babima le 17. Alors, après ça qui date à les 4, il y a les 6, dans l'accès qui a une vidéo.
mais lelo yo makamuna lobaki elati nzoto. Soko yebi politique ite tika bilobela. Yo tika bilobela. Congolais oyebi politique ite ozana poto ozana Paris ozana Afrique ozana wapi ozukara net bandroid ba ebime belo cheka obani ko tika bilobela. Lelo na oza peuple congolais. Devos aleki na top Congo alobini ni jour investiture ya président Katumbi Anzuluni Fayulu bakosala marche. To mona ngo na monde entier, c'est une première. Ndenge ndeko sango a dévoilé secret na bango ngana continue na profondeur leloyo Katumbi Soriano Mado Katumbi les traîtres l'ennemi numéro 1 à peuple congolais aujourd'hui. Anzuluni na Fayulu je suis désolé kosa la marche. Katumbi marche ngo kosala ko na Kinshasa to ko délégué bato. Bossa la marche jour il y a investiture il y a président. Mais non, ba panza bino te me ba kanga bino. Ezali elok tentative il y a coup d'état. Tentative il y a assassinat. Ba service à renseignement devos à l'équipe na top Congo en Afrique du Sud. Bien informé, bien renseigné, véritable flic. Na lo barate pour se pelisa mutu. Te na bundela kama belé. Na bandi combat na 2003 na sima ya archevêque Koutino lelo 2024 21 ans toujours fidèle nazo bundela mabele. Alors peuple congolais à la prudent. Comment expliquer jour investiture ya président Devos yo le que lui ba opposant ba ko marcher en bon total bino bo marcher. Et pour votre information, c'est le spirituel qui dirige le physique. Tous on a plateforme spirituelle. Prophète King Élysée, on a un visionnaire Nayango par le Saint-Esprit. Plateforme spirituelle. Oyo tozali na mabondeli à 14 jours. Ko bonde la pona investiture ya président. Bande ko bazana Afrique du Sud, Nicolas Ngai, bamsuba na Kinshasa, bamsuba na Paris, bamsuba na Angola. To sangani na plateforme spirituelle. Et le secrétaire général est à partir d'Abisso. La sentinelle, Alberto Mobiei, serviteur de Dieu, fils de Tambouloukoki. Moi, Élisée, fils de l'archevêque Koutino. Oh, tala, so comme d'ailleurs, tu n'es pas dans Mouli Mohanan. Au bon moment, tu es Moulani. Donc, yo Alberto Mobiei, nakati ya mabonde li baso bonde la pona mokonza mboka. Merci homme de Dieu. Nalemba. Église Mounene, biso pe atona mabondeli. Na Paris, bazana mabondeli. Na Belgique, na Angola. Amen. Protection divine na fachi na ibota na ye politique et biologique. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bande konangai pièce contre pièce. Donc lelo ezalaki moi namboka Jekoko Mulumba kino né à Kini comme moi je suis né à Kini ateke outi kananga outi bandundu lokola kimbuta outi Équateur na aja 10 ans kino tu n'es pas kinois. Donc ba kino to sepeli président Botamina Kinshasa, gouverneur de la ville intérimaire à Botamina Kinshasa. Alors mes très sincères félicitations messieurs Jekoko Mulumba et là on a kosenga na yo en tant que serviteur de Dieu pe moi na Kini. 1
longola ba fulu oyo Ngobila atiki qui les a salité à cause de Ngobila aibika ko ibambo 2 ba rond-point bongisa yango tala ba rond-point ndenge komi très sale na 5 ans oyo 3 déboucher ba caniveau yango bomoni na kisasa mbula soke beti ba inondation déboucher ba caniveau wana 3 4 silisa misala ya zando plus de 40 000 commerçants hommes d'affaires bakoma na chômage likolo ya Ngobila silisa misala ya zando et 5 futa ba agent na ba cadre ya hôtel de ville bino moko yomoko zali wana bo futa makate 400 policiers détachés na hôtel de ville ba futa makate tout ça c'est Ngobila ça la volonté à peuple papa Etienne alobaki le peuple d'abord wana conseil na yeko pesa yo mwana mboka Jekoko gouverneur a ya ville à Kinshasa peuple congolais moto mokote abima alanda Moïse Katumbi akotinda mutu yako yate Anzuluni na Fayulu ndeko Fayulu na lingako mingi mais na ebite qu'est-ce qui se passe na vie na yo na ebite ndeko Fayulu qu'est-ce qui se passe na vie na yo alors biso to ebike na tongo ya samedi biso nyonso 24 communes stade de martyrs bango balobi bakobima baza na agenda caché ba service à renseignement naza mutu liboso na lobi yango na nzela ya réseaux sociaux bozala na mayele na salaki vidéo ndeko nani sango asalaki vidéo bomoni ndenge kokisami à suivre merci.